Bato nyonso oyo bomoni oyo baegyptien oyo bokomona bango suna poto te bapimeli bango visa bakendai na Suisse bapimeli bango bazongi na Espagne mpo bazwa visa territorial. Malheureusement Espagne abeti bango refus. D'abord bazwaki visa territorial bazali na droit ya kokota na espace Schengen te, mais base retrouver na France, na Belgique, na Suisse. Deuxièmement bazala moko na bango akendaki fille moko kwa danseuse wana akendai poto na bango fille wana asonga te, donc mutu moko akimi. Donc c'est vraiment triste pour nos frères gaulois. Ite akanda zo regretter pour la nina zongi ratika na poto ya lukane poto bandakala baki ko senga lisungi epa ya bosoto na politique. Bosoto na politique alobi ngamo na ba problème na ngai ba suspendre ngai émission pendant une année na ta ya ko takutu makamna bina visa te. Donc nos frères n'ont pas pu obtenir leur visa pour voyager, pour faire leurs histoires en Europe. Ils sont là à Kinshasa et ils seront toujours là. Loba turo ba kelenzela mai bakati sanzela Grèce. Soki bakati sinzela Grèce te ebite so ba ko koma la mboka ndele turo yo nzela nini pour se refuser refus et c'est ngapenda faut pas omela. La fois passée ils ont accusé la main noire et maintenant nous ne savons pas si il y aura une main jaune ou main nini. Bani nyonso o ba live bozo sala ba golo bozo ba kiba mema x to ba mema y ba komema mutute na ba nyonso o ba kende était premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour muto kende azate justement pour visa ezate. Message oyo et tu vas moko ba communicateur il y a Hervé il y a penza muto abesinga message oyo. Un message dans la bino et autant vraiment la source et pas ma communicateur. Il y a Imogo Hervé. Je suis très triste pour vous. Je demande que le bon Dieu vous console. Bisoto ke poto toya pour bete abilo wasolo. Il y a juillet les gars nami qui quoi. Babi juillet nami qui les ragout. Ndé balobi avon apena la kendate. Babi juillet nami qui les ragout, basis baragout. Bata bleu, lemba, franchement, je suis triste pour vous, je partage votre douleur. Merci. Mauvaise nouvelle pour les Gaulois. Batunio sont au bomoni au égyptien oyo. Bokomona bango suna poto te. Mauvaise nouvelle pour les Gaulois. Batunio sont au bomoni au égyptien oyo. Bokomona bango suna poto te. Bapimeli bango visa. Bakendai na Suisse bapimeli bango bazongi na Espagne pour bazwa visa territorial. Malheureusement Espagne abeti bango refus. D'abord bazwaki visa territorial bazali na droit ya kokota na espace Schengen te, mais base retrouver na France, na Belgique, na Suisse. Deuxièmement bazala moko na bango akendaki fille moko kwa danseuse wana akendai poto na bango fille wana asonga te, donc mutu moko akimi. Donc c'est vraiment triste pour nos frères gaulois. Ite akanda zo regretter pour la nina zongi ratika na poto ya lukane poto bandakala baki ko senga lisungi epa ya bosoto na politique. Bosoto na politique alobi ngamo na ba problème na ngai ba suspendre ngai émission pendant une année na ta ya ko takutu makamna bina visa te. Donc nos frères n'ont pas pu obtenir leur visa pour voyager, pour faire leurs histoires en Europe. Ils sont là à Kinshasa et ils seront toujours là. Loba turo ba kelenzela mai bakati sanzela Grèce. Soki bakati sinzela Grèce te ebite so ba ko koma la mboka ndele turo yo nzela nini pour se refuser refus et c'est ngapenda faut pas omela. La fois passée ils ont accusé la main noire et maintenant nous ne savons pas si il y aura une main jaune ou main nini. Bani nyonso o ba live bozo sala ba golo bozo ba kiba mema x to ba mema y ba komema mutute na batnyo so obakende était premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour muto kende azate justement pour visa ezate. Message oyo et tu vas moko ba communicateur il y a Hervé il y a penza muto abesinga message oyo. Un message dans la bino et autant vraiment la source et pas ma communicateur il y a Imogo Hervé. Je suis très triste pour vous. Je demande que le bon Dieu vous console. Bisoto ke poto toya pour bete abilo wasolo. Il y a juillet les gars nami qui quoi. Babi juillet nami qui les ragout. Bon
Maman garde, yo pose un numéro na rapona expliquer na privé na te yo nanu, faut ba te yo. Soit numéro na il faut ba te yo parce que aux en incompréhension mingi. Olobini. Alo bien fala te yo, Adasa bi fala te yo. Adasia yo kote yanga netini. Adasia. Adasa okoza mutu. O kote yanga netini parce que atana musala soda. Muto ya zana gradi likolo na yo respect zalaka. Eza neti na mama ngai mama pasteur a TikTok ils sont na tei batu na pesi verser na limbo la parce que yo limbo la tei yo nan toso bako banga yo ao. Ah nani Adasa. Adasa na liboma na mutu na yo. Adasa zala nanu mo. Adasa. Mama Gerda. Moti fina yo lokola nganga nzambe. Mama Gerda, voilà grimace. Voilà grimace. Na floqué bilako yeso pesa yo. Na kanyango lokola mwaso yeso pesi pouvoir. Na modir vina yo Adasia. Bilaka malamu nyoso zaki na nzela na longoli yango. Yo lingo sakana ngai. Mama kosilikate Mama Gerda. Mama Gerda kosilikate. Kosilikate me fallait respect zala. Atala musala soda. Mama Gerda la kitisi. Muto ya zali kolona il fallait qu'on respecte ye. Et ça te kende mutu nyoso bimi na TikTok mo bando zo ele jo. Non, na kitisi. Sabu ya so tala ngana molimo mo na teke na zala pouvoir li kolona ye. Azo mo na teke na zala grade li kolona ye. Azo mo na ngote. Ok. Mama Gerda kita pardon ngana na okende ka bonsoir Mama Gerda. Mama Gerda sili na kitisi ye. Na kitisi ye pour na respect hein. Mama Gerda, comment tu que ça va tourner mais na moni que ça mati quand même. Yesu atombwa mikomba Yesu matili kolo parce que Yesu zanzambura bomoi. Amen. Suko Mama Gerda, nga ke sol bosonga na tuna. Tangu yo beza na Yesu, bo beza nene. Kasi na TikTok lobi na tombwa kota parti à 5h ko mona on a publié sur TikTok na 5h. Na publié vidéo na ucho sa siko na liye penza mbanga. Na beza rango makasi. OK, d'accord. À partir de 5h boko tabino nyos. Bo mona makamna sana na butwao. Toi, na 5 heures, l'exception vidéo ne peut baiser na Yesu. Kasi na baiser na ko plibi yango na 5 heures. Bolanda ngo boko mona na Tonton mami ko kamina kamba desi. D'accord, merci maman répondre à la question de question mi bale. Mama Gerda. Yaya. Na sala ndenge nini ponga pe na ya kozwa moi quelque chose na tombo nkolo. Numéro na ngeza na TikTok. Tala numéro na nga na ba clip na nga kaloko zwango komela nga na WhatsApp. Ok, d'accord. Bon, Mama Gerda, question suka. Yo yebite ke mutu wana oyo zo bese nana acteur ya film. Oye bien ngote, juste on répondra qui kosika dino te mamanga na ngi osika te po énergie na quand même côté ya bato. Yo yebite kazani acteur, hein? Oye bite. Wana acteur na yo e pa na nga sanzambe na nga. Na bandi ko répondre na question na bozo kanga te. E pa na nga sanzambe na nga. Kosika te merci maman. Nzamba tombo mi nzamba machantu. Merci. Yesu atombo ami. Are you showing signs of kidney? Mama garde, yo pose un numéro na rapona expliquer na. Are you showing Azokota bakisi badora kakomba muyibio ya ba Kongo komba kimbangu bagumba melaka ye soki nga nazana kisi na sala ki video na lobi kimbangu soki asanzamba bomanga bona nina kokyo bomanga te parce que nazolo bango parce que par Yesu Jésus Christ de Nazareth na yebi eloko mususu te yangwana nazolo bango Mama Gerda la takimia ozo swan eza ko swana te eza juste que no batu bazana besoin ba comprendre ba comprendre na monomati mke en tout cas calme-toi Mama Gerda ya juge mais mutazo ngana ko na kende ko kimanga na bandi ko bunda na bato budia Kongo bino no boyebi ngate bato budia Kongo ya bazo bangaka bato banzika bakwei ngana sana vya bunda na Mama Gerda la takimia na tete yango na lié na matadi kibala bino no boyebi ngate S'il vous plaît, Nangina soit bonsoir d'abord à tout le monde. Nangina soit là, oui, ça va bien, mon frère Gigi. Maman Gerda, bonsoir. Mbote, maman. Mbote, yaya. Ok, maman. Je pense que vous allez bien, maman. Naza bien, yaya, na yesu longo. Amen. Maman, Nangina ebisayo kaka eloko moko tozo solo là parce que naza mwana na yo. Nangina ebisayo moko parce que en fait, non ke na makomi. Bible yebisi biso ke tokoki ko sala ba image taillée.
soki oyebi histoire ya bana Israël babande ko belela nzambe bazoyebisa nzambe ke bimisa biso na bowumbu o tozanango mais nzamba bimisaki bango te. Pourquoi? Parce que derrière bango bazalaki na banzambe ya ba abal o bango babande ko bondela. Alors pour nanga maman na ko bengo mutabakisi te. Mususu peut-être biso bana nzambe belé ba chrétien mususu tozaka na ignorance. Ngai pe tangu na banda kotala film wana na lotaka acteur wana David na bosani kombo na ye apparaître na ndoto ya merci beaucoup mon frère, apparaître na ndoto comme Jésus-Christ. Non na comme si azope sangé loko. Ezalaki par rapport à quoi? Par rapport ya film o totalaki o to bande ko tala depuis bo mwana ba image wana e koma ko zongela biso. E komi ko zongela biso siko na makanisi. Voilà pourquoi to koma ko mona yeke yende aza Yesu Masia. Soki na pesi exemple moko est-ce que bakanza to mona ye? Mais mutu o a tournaki film ya bakanza. Eza ye bakanza te. Ezaki bakanza te. Ezalaki artère juste o a tournaki. Mais si les loto zolanda film ya bakanza pona nini? Pona artère o a tournaki film mais bakanza en vérité to ye biete. Mais ye moko bakanzo a tourna film. Je pense qu'il y a envie. Yango na nge kaka na solola na yo maman. Oza chrétienne, tu crois à la parole de Dieu. Bible zo yebisa biso na Galates 5:22 que le fruit, ce qui démontre en nous qu'on a Jésus-Christ, c'est le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour. Tant tozo solola toza na 4 accords du Christ, il faut qu'on na komi kitisa, qu'on na patience. Ngana zo sepela na yo. Non, sepela na yo mais na koki ko flatter yo te o longwa na 4 ignorance wana. O yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mo bikisi. Ngana yambe mokonzi ta zamzambe nanga. Amen, amen. Amen. Asa mokonzi nanga mo bikisi nanga te mazana nu nzambe nanga. Yende nyo sopo nanga. Amen maman, c'est bien maman. Mais attends que moi nana yo maman longola artère wana. Wana artère ya yo et pas nanga ye wana nde nzambe nanga. Koto wana bokisa ye. Komona na Israël ndenge na zuba photo wana nazo bezango à partir ya Israël. Komona na Israël ndenge na zui kwa wana nazo bezango à partir ya Israël. Wana nzambe nanga na kokolongola te. Ok, merci beaucoup, Master. Ok, Nayoki, maman Gerda, Nayoki, mon frère Gigi. Maman Esther. Ok. Omoni kaka na Bible wana. Eza na batu oyo Yesu apesaki ba directive na kati ya Bible. Na kati ya Bible eza na mutu mususu Yesu atindaki ye otambola mutakala. Na kati ya Bible mutu mususu Yesu ayebisaki ye olia kaka. Eza na Bible. Omoni ongana osala eza directive a Yesu. Na kokolo lango te ndenge na zaboyi. Na kokolo lango te atebo sangani monda te. Na kobando beze nzambe nanga chaque jour. Peloko esali non obando pesa e bisou. Maman Gerda, obando pesa e bisou. Obando pesa e bisou. Maman Gerda na tikio. Merci mon frère Gigi na tikio. Merci beaucoup maman Esther Oyoki déjà réponse non maman Gerda bien kolonga. Merci beaucoup. Ariel, tu peux demander des questions et puis président Herman Akoloba après. Ariel demande des questions pas maman Gerda ça on a sur place. Bonsoir Ariel. Bonsoir maman Gerda. Bonsoir Yajou. If you haven't tried deep Oh ganga banane. Na waza mwana na yo Mama Gerda, nana waza gangi na yo aza mwana no boti. Bino tu. Na ko loba na bino, na ko sala bino bo. Boni. Ba mama nyo so toaze so yo. Ba tata ba activité. Ba mama ba Micheli Chabani ya to finga ba tata ba kamboité. O te ba mama Deborah ba mama nani ba sato ba te bele ba sala nzambe ya basi bo azo lika awa ya ba za na comportement wana tina so ye baté ya ata même fallait ata faire rigolo ata même héritier bo ese ya bwendete.
na ina tuna onosko yosko température les a ningeni yango Saint-Esprit qui tira ko na Jérusalem mais ya ko yebiso ki no il faut zakaka méchant na batniso maloba ki kanza ya na koloba na bino mototo ako zamba na leka ba yesa mata loba yesu amata opesi mutuboye yesu amata oye koto opesi mutuboye yesu amata oye opesi mutuboye yesu amata tolongona tobiki mbongo na yo fa yesa ma musala bongo po ani bato amona ba œuvre quand même place aux oaki nga nzala nga na yeba ba jiwana place au ruta ki ba mona que non combien de fois que non au sa ki ba action mais ba action ya botel en antenne tolongona na okabiki na kiko baiser yesu na nga ma mobali na photo pambati oh ça qui ko baiser les photos na lova mona mobali mundele wana uzana yesu na motema na hotel uzana na photo ya mundele uzana image ya yesu photo les mundele eza image ya yesu ya lokuta ala acteur o ya tournaka film ya yesu akufa pola kala azat soki azaki suna vite ya to yebite soki na parce que soki banana 1900 combien soki na 1800 soki na 1700 soki na 1100 soki na combien azala kanisusu te asi akenda kala yo bikina bezeye ya fungwa sa ta komba yesu na biblia ti tundima te mama Gerda na bezeye o mamoni ba photo mais yo moko ozoma ba photo ya Yesu mango ya nozo mangola wana o yo yebiete o yo ebine Yesu ya pancarte o yebi Yesu ya photo o yebi Yesu kaka modèle oyo mais jamais o tira même ko yamba Yesu Christ moko kolompe mobiki sinayo to mona ta place moko ça ba tout délivrance c'était délivrance ça qui ya gola ya lokuta OK o kangise bande ya makolo pour payer ça $500 ou $300 ya vous jouez avec les gens hein vous jouez avec les gens c'est trop tapotez la vie, tous en a un cas, mes amis, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez la vie, un maximum de tapotage. Photo ya Pamba, ya Maria. Ok, ko baiser ngo. Yo, tu connais na tombo à Yesu. Na évité Jérusalem yo utaki kuna. Au signé même parti à ma bé, to signé même parti à ma lame. En tout cas, on a besoin de yeba kaka la famille. Juste ka pour to yeba. Yabla cause bonsoir. Oui, c'est bon nani. La rose quand commentaire nano. Ma commentaire les mata s'il te plaît. La rose mokonzi. Quand on a commenté à 5 minutes à 10 minutes, s'il te plaît, on attend à chaîner dans le bateau. Merci beaucoup. Tout comme on attend à 80 que ça va bien. On a 35% à tapotage. Tout nananam. Nangina tuna. Ngana ebite bino de boyebi. Pour biso bonzambe bino de boyebi ku bonzambe. Papier wana. Eza Yesu Masia oya kufa pezane kulusu mwana ya Nzambe des photos ne tikalaka oyo mona ete depuis ko na botayo ba ko na botayo oyebi photo wana te photo moko ba salinga pena ko créer photo ya Yesu wana baza ko imprimer ngona ba bibliothèque photo ya Yesu wana baza ko tia ngona ba bilamba photo ya Maria Yesu wana baza ko sanga mata boye osala ko pa ba témoin de Jéhovah ba tia mi na oke ko baiser moi mobali o la lela effort on sont arrivés là-bas. Nous sommes arrivés là-bas. Mais maman Gerda Tikako, il faut arrêter. Yesu no kaka amata. Ozo pe sabatu mbongo. Avec condition. Il faut voir la caméra c'est que Yesu ngo azate. Il faut tout tika. Franchement, il faut tout tika. Nangina tuna. Nana ngo mama Michel Chabani asa pesa mbonga garantia ndako balekisa na caméra. Nana ngo mama Deborah asa pesa mbonga garantia ndako balekisa. Nana ngo mama Esther a pesa mbonga ndako balekisa na katia caméra. Je voulais savoir seulement. Nana ngo Michael Ambai a pesa mbonga garantia ndako alekisa na caméra. Nana ngo Pasteur Bondo ba pesa mbonga garantia ndako alekaka na télévision.
nangina tuna Marcelo apesa na nango mbonga garantie andako ala collection na nini ata faire gola ata héritier ata fali nani ya poni kukitisa ba mimo batu boya ya bazati to fali azati ata Denis les a soutenir ka batu mais tika ko ya nango bongote azati mais yo ouye pena obligation obligé batu na ko bambombo ngane longia na sopelo soyi moto kolanga nsambe na zumbonga na sa pou na kamera pou na bibi pena ke meko si bana betio mbata sakana kananga moto kolanga mama geta o mekira kama buzoba na mpato kozu awa olobi soto ena miki it's time for awa olobi soto ena miki la poto na ba immeuble to romona ba it's time for elevate your ndetolo babimbo na bango ekei mama Kongo e kokoma lokola kita kita ezana ndiko na l'application de avant toyoka audio yango nalingai kaka nayebisa na fere soki eza vrai ndiko na ngai il faut luka se repentir to suka na yo ekozala mabe même bana na yo soki baza na kati ya bonzambe te bako souffrir makasi alors yeba kotika